Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi eza epenge Fofana à partir en Mbudi na zongi lisusu parce que ezalaka bien kosala suivi kosala pe likambo nyonso na ngonga nango nayaki na fondation Viviane Obomoni eza décoré na nsima nanga sentiment na nza nango a eza nini fondation yango basali bâche te basali banderole te basali polo te pour mon fondation Viviane faut beta na tokomi wapi moto abimisa yango eza epenge Fofana eza wapi eza na Mbudi eza na Munga Fula elekeli yo eza na Mbudi Munga Fula sikoyo eloko nini ememinga lisusu pour la troisième fois nayaka pour la première fois pour na Kiko Sen fondation ya Viviane c'est-à-dire conteneur abana oyo oyo ezomwana te oyo ezosala boye tobeleli emonani merci na mona mboka Molga comme déclara oyo abundaki abimisi conteneur eye nabaki na kotalisa bino lolenge bako décharger yango est-ce que eza ya bana to eza ya Viviane ye moko na mobali na bana na ye mais lokola la télévision eza radio te bino moko bomoni no spaghetti balambi so na zongi lisusu Viviane aza mutu pe aza mutu tobengaka bavajo aboyi kosenga mais lokola lokolo nde ezwi problème mutu ezosala bongo ezosala boko kamwa lelo na tamboli na tala lolenge nini fondation Viviane lolenge na bokolaka bana oyo mais moto yango aza handicapé o bakanga bango bandoki na famille o balobaka na bango keno aboma papa na ye mais ya préféré ko sacrifier makolo na ye mais énergie ya kolokotaka bana ya yo ya ngai abokola bango ma azobokola bango na lolenge ndenge nini to visiter Kiko Sen ferme na ye na katika ya lupa ya fondation bokomona ba qualité ya bangulu to visiter Kiko Sen bilanga kana kati ya fondation na ye yango longo ya na bato nyonso bazwaka likanisi ya kosala bilanga bokomona qualité ya matembo babila 2 semaines seulement jour akolinga bana balia egime balia kaya bilanga na bango bitabio bozomona bomonaki yango pe na katika ya bilanga pe bomoni qualité ya aubergine ndenge ebeli ndenge eteli siko lelo ayeke na tuna ye obandaki makambo oyo ndenge nini lelo est-ce que énergie ezali ya bana oyo selo baambition aza na bango bakoma bamédecin bakoma bajuge bakoma bacandidat député lobi mais po akoma candidat député efongela atanga est-ce que akozala toujours une énergie 20 ans 25 ans abokola bano yango alingi aloba yo muto kolanda élément parce que message oyo eza na frontière te bomoni mama oyo auti Kananga bibwa aye na mwana oyo auti Braza mais bozomona azopesa pe bana basapato ya orthopédie ofele télévision eza radio te yango nangi na tuna ye badifficulté nini oyo aza nango ekomaka mama mosusu mona efali ya loso mais loso eza te eza kaka fufu esengeli bana balia peut-être masango eza te esengeli bakosa mwana bombo mwana oyo alingaka alia biscuit eza te nini bapesaka ye mais yo oza makoki ya kosomba biscuit ozala makoki mpe ya kozwa meme $1000 kopesa bana oyo plus surtout baautorité ya mboka oyo pourquoi pas bakomona ata gouverneur de la ville Jatiningo Bilambaka aye penda awa pourquoi tokomona mpe mama Olive Lembe distingué mpe mère dame mama Denise Nyakeo aye penda awa mpe apase journée na bana oyo pourquoi pas Fali Poupa pourquoi pas Ferregola pourquoi pas les rois de la forêt ambassadeur de la paix oye penda bamoni keno les rois de la forêt a passé journée na biso star amboko pour na bika tango les rois de la forêt akoya miliki ekoya bombo ekoya biscuit ekoya pourquoi pas ba politicien na biso nazo présenter binosko mama Viviane a faire quoi pourquoi na kolobe belete yendesko a expliquer biso est-ce que masango eza est-ce que fufu eza Thomson eza ba musu balinga na bango kolia matembelete balinga soso balinga kapenda la mer likayab est-ce que azanango makolo eza te mais azali na makasi ya kotonga bandako kobokola bangulu est-ce que bilo wa kolesa bangulu wana pe ezali mama Viviane mbote Fofana so landinga okoya ozanga maloba siko lelo bazana posa penda bayokayo nalingi d'abord o se présenter
Merci Fofana ndengo zongeli biso le awa. Vraiment tozo sepela makasi. D'habitude na le karapenzate na le karapenzate yango ndengo lobi fondation eyebanité pona zakananga bitida ko leka te mais to na sepeli mingi na ndengo salisi biso awa. En tout cas merci na ndeko Elezer aboti mwana penza ya solo na ndenge ozolandela biso donc oza touché eloko liboso yango po toza pe na lukunga biso oza bato ya papa Eliezer quoi ndeko Eliezer mwana kolo lupango. Alors nazo sepela mingi lelo otuni ngai na expliquer ndenge nini na sala eloko yo ndenge nini pe tozo vivre na ba difficulté oyo nazo rencontrer. En tout cas nani mutatuna ngai te donc ezebele Fofana ebele surtout eloko liboso parce que na komi na moi ba difficulté mingi ya santé na komi na ba difficulté mingi ya santé tala ça fait 20 ans eloko yo ngai nazo tambusa ngo kaka ngamoko kaka na ko luka nazaki jeune mais sikope HP et poussani ba moi ba makasi pe ezo diminuer mais bana bazali il faut ba vivre, il faut ba kola, il faut bazo bakisama et puis kutu bavandi awa baza baleki na bango ya mikeo batanga kawa oyo bazaka na interna bazate parce que bazonga ki déjà donc ba difficulté ezebele Fofana ebele mwananga donc ndeka bo tozaka na kati ya ba famille donc bana nde bazaka baliaka donc bana il faut ba sokola oyo kutana lobi bana il faut ba sokola bilamba bango il faut ba sokola ngo tout ça oko comprendre que dans un orphelinat il faut nécessairement mai ezala biso ezala soki mai ezate ezaka lokola moi ezate de mémoire ça dit mai courant mais awa courir ezate tozalaka nango te Fofana na bunda ko benda courant deux fois ngamoko esimba te na tika nde ozoka makelele te donc biso zaka ba groupe un peu il faut carburant entre temps il faut bana el moko faut batanga il faut un moko ça ba devoir voilà nyonso ana donc toza obligé ka mo muke to sala rapport bango pe ba bana moni ba bana ba besoin ya bana loko bana nyonso tunde ba kola pa ya papa pa ya mama bango pe bazana ba besoin na alors ndeto bundaka alors pe oyo nazolo bango penza peut-être que to tambola pona yango modèle ya ba facture auto zo pona mai kaka mai oyo bana bazo salela qui sont des pupilles de l'état ngai esala anga passe esala anga passe parce que na absence nanga bakata bana na biso awa mai pour plus d'un mois bakata penza baye bakati balongoli na bango petio mais eloko esalanga sou passe parce que tio wana ngai moko na benda kango na plus d'un kilomètre et pas oui nga moko plus d'un kilomètre ti eye awa ngai nazali kosokola mai wana te eza bana me bayokata bato ya régie deso awa na lukunga nazoyesa papa Eliezer mwana kolo lupangu. En tout cas ezali epa na yo awa circoncision na yo il faut koluka ko faire comprendre bango que qui est un orphelin, qui est un enfant abandonné, donc ba maltraiter bango te bango batala ngai te moni bango batala nde nani oyo azo bénéficier ne loko oyo donc c'est d'abord ça eza bien te na omo ngai na omo nango malamu te. Alors awa ba difficulté mususu eza énorme taka bana bazotanga baza besoin ba biloko ebele ndengo lobi wana kolia donc omela basakanaka donc il faut balata basaka propre donc ndenge penza bana esengeli bazala balalaka pe puis bana o ba bebisaka ba matela na lokola na yebi atande na koloba te donc so bo sombi lelo kuna na limité kuna oya bakapo un mois bakapo na nyoso ba muangisi etikali musi ba musi wana sanini masuba après il faut moteme ko simba te Viviane pe oza pe distinguer première dame te bato o bozolanda ngai na tuna mituna po boyoka azanani to azana pasi wapi oza distinguer première dame te papa na yo pe aleka président te aleka pe premier ministre te so charge oyo ozo salela ngo ndenge nini ozo mema mukumbo oyo ndenge nini oye kotala koto bato baya kozwa traitement kuto ofele na mono pesi bango ba sapato ya orthopédie ofele pe baliaka chaque 12 heures loso madesu moto to ayebi ça comment madesu ya qualité ça combien na zigida
parce que babiloko wana toza kosorganize ndenge bon Fofana eza te ke o baloba ngo ke mpona orgueil nga natalaka liboso mwana eloko etushaka ngai c'est ma vie, c'est mon histoire d'abord. Yo moko lobi omoni ke na chaise naza une personne avec handicap donc ndenge ka bango moko babengelaka biso wana. Bon sikoyo na viva ba discrimination ba makambo yango ndenge bino mo boyebi basalaka biso. Alors natenaka pe mingi ndenge ozoloba na côté kiné oyo mpona nini parce que nga natalaka mama ya mwana wana te papa ya mwana wana te natalaka nde mwana parce que awa naza sir nayokaki bato bawuti koya na braza babike bazoboma bango babomaka bango basala c'est toujours ça so nayoki ndenge na sala anga pasi esala anga pasi donc tangu yo siko lati yango na motema eloko wana nde ezalaka soki nga na zongi nakomaka lokola liboma nakobisenga senga nakoluka luka kotambola kanga na sina sala accident na autoroute ka pona makambo fondation bayebanga donc nazaka na bamitie belé o bayoka kangai et puis bayebi ke na sala ka penza na ndenge sengeli nde ba soutenir kangai place nyoso tuka na komona kaka likamu moko to eloko moko boye o eza na intérêt ye eloko nga na sala ka tina kozwa yango donc na kobanda ko keneka ko senga donc na senga ka mingi alors yango na be balobaka apprends-moi à pêcher pour que je ne puisse pas toujours retourner. Alors, et là, on dit que na salaka, donc na eyela kangai, ndenge zolo bandeni na salaka. Eza ba idée, mutu e salaka Fofana makolo e salaka mais mutu e salaka. Na je réfléchir na lobi non, mboka na biso ezali na ba richesse nango mabele on nzamba pesa biso. Alors to soma mabele nde tolona ka ba pondu, tolona ka ba manioko, tolona ka babiloko mususu oyo pona kolia ya bana pe. Donc pour omona tamusu lelo bakoya ko pesa yo moi saki ya loso tamusu lobi ezate lobi omona ezate donc il faut kaka bino moko bundaka pe pona koyeba ko ndengo lobi kolona moi matembele na coin moi makemba siko bana biso bakolia bitabe baye otingela o doto ndengeni te pondu oyo euti na bilanga na biso na plateau de bateke euti na bilanga na biso ya plateau de bateke esika tolona ka pe ba pondu banguba bambala biloko bana biso esungaka pe esunga to salaka donc et puis ndengo lobi élevage mususu bokola mukabo eloko kolia ezate bako baluka na sima bazwi mwa ngulu balambi balepe matembele na bango kuna donc nyonso tout na luka pe ko apprendre même bana na ngai ndenge bazokola yeba déjà kotia kolona mwa dongo ye mwa aubergine côté oyo lobi mama azobela ekosunga bino le pondu oyo euti na bilanga na biso sikoyo na makambo tozomona o ministre des affaires sociales pe aucun jour aya po tomona ka ba fondation ya ba photo ba fondation ya ba polo ba zwaka ba don mais na fondation Viviane o tozomona makambo boy bilanga yango to filmer awa l'état to oloba boy mutu ke kotina pondu olobe za doté eza bilanga euti na plateau de bateke aucun jour ozota visite ya ministre des affaires sociales Fofana nanu nazwa visite à faire ya ministre affaires socialité ni genre en famille nga nazotanga ba wana po ezali ba ministère clé na biso genre famille enfant et affaires sociales nanu nazwa te nazolo bango moko pe nde bazana bayebi mengai nakendaka donc nakendaka malebele bayambaka ngai pe balobaka nini fondation penda boyi tokoya ngai soki avant en tout cas nazaka soki na voyager avant na kendo mona na komi na sengi ba lettre na ngai na sali ba lettre na ngai ke ba yambanga ba yaminga na expliquer mona père mona bi mama nde nga na zozonga santé za madame te mais j'espère que keta bana toketala mais en tout cas na yoka te ba benga ngame na téléphone ke o mutu moko boye mukonzi mo amboka oyo ayaki na fondation nano te okena pe na fondation ya distingué pe madame te nakendaka kuna ta nazomaka problème oyo ya conteneur oyo ya liboso wana oyo ti lelo eza ya kokangama nakendaka ezalaki parce que en tout cas nazalaki na difficulté makasi eza eloko nasalaki me nazalaki na bamoyen te alors nga na mutu na ngai nazalaki sûr ke nakokozanga aide te quoi eza ke nga nasali par rapport à charge ya boye nakanisi nga nasali alors mama asunga mpona kobimisela bana mais basungaka ngai te balobaki na ngai déjà budget na bango ezalaki donc c'est kangamaki donc esili et puis nga na yisi bango esa elote na ye pona budget na ya kuta na mama po ya za mama omoni soki lelo ba memeli mwana neti ya mukieboy azokufa yango na lingi na lakisa trésor zolozolo na kati mama te bandeko
botala mwana oyo eza na baparent mosusu oboti mwana meme sandale boye moko osombeli mwana te eza na babota mosusu ko poudre apamba mwana aza nango te me botala mwana oyo ya me moto aza na makolo te eza kokoyo oza na voiture mais tous les 4 pneus etoboki mais epave eza ya sika c'est-à-dire epave ya mutuka eza ya sika mais tous les pneus eza ya kopanzana botala mwana oyo oyo na memi oyo mais quand même mutu ayebilo mosusu esalaka pasi parce que nayebika tokomi na mpe ekotaka partout même distingue mpe mata ntanga otala mama Denise Nyakeo est-ce que na mutu na ye mpenza ye moko aza na réponse akopesa mpenza mama moko net na niveau ya bamama ya boye ke biso budget na biso eza ya kokangama eza bato barepresentaka bato nde bafingisaka mpe bato yango ngai nasepeli na présence na nga mama azoloba keno ndeko Eliezer oboti mpenza mwana parce que mwana mboka Eliezer aza na États-Unis mpona mambo etali lobingi ya mboka comme député national président ya HR mais ngai nazorepresente ye awa mwana oyo aza mwana mobali mais soki otali okobuli okoyo nde mwasi mais botala lolenge bazosimba mwana oyo peloko esepelisi nga ntango bana bauti classe baye kopesa mwana bango bonjour asimbi bana asimbi mwana moko ya mokolo mama alobi keno azosala fièvre soki tokoti doute batuna mwana bino nazoyoka bien te ozomona siko osi ota bafondation ya bapolo soki moto asali parti politique asali fondation soki alongoli na fonction parti ekufi soki moto akomi ministre asali fondation tomona bafondation Sami Badibanga fondation Bino Chibala ntango balongoka bapremier ministre bafondation yango ekufi fondation oyo soki oyo ata na biscuit na yo bana bakobénéficie adresse yango oyo te botala nsima na ngai batie banderole te bakomi mpenza na mire sandale kitoko keche bouteille eza merci maman pour le cadeau. Merci maman pour le cadeau. C'était le cas nzamba so nécessita et nzamba pambola mbona. Loba boyeto zongo wa na fondation. Bon, le lot toujours livré ba chaussures orthopédiques pour que tous en bana mingi bazana ba pieds faible vraiment. Grâce à ba bout orthopédique wanande et pour corriger ba malformation na bango. Yango on appelle merci na bato ba ozali kanisho parce que awa na Congo ba bout orthopédique résiste à rater. Nous avons la difficulté ba matériel à resala ba bout orthopédique mais ko zo ba tu ba vi kanisi. Ya rotina ba semelle orthopédique na ba bout orthopédique. Le lot livré ba bout orthopédique moi na mona to na mesure na ye na semaine na ye je crois mercredi ndete obandasco opération ya livrer ba semelle orthopédique au bâtiment en complet na ba bout orthopédique. On a un geste maman Sali a seni beaucoup plus merci na fondation Viviane parce que les lora boy à part fondation Viviane place mususu ozongote na sepeli makasi nzamba baki c'est les mikolo mais la misala na ye nzamba multiplier sur misala ne ke liboso mokomora ezona sima ma ba vandi na ndaku basala balanda biso na fondation Viviane parce que ceux qui mwana botami na défaut yo mama ozo boaki mwana eza foti na omoko mama babi mama sala ke fort pour que ayebe place nini lobi kwa mwana ko akoke ozwa lobi ya mwana ye tala neti ngai so na vande na ndako benanga na yeba fondation Viviane te par rapport à kotuna kaka de ba ko laksanga fondation Viviane lelo pe mwana nga a bénéficier quête a bénéficier celui oyo ndé maman vraiment ndo ki misala o nzambe vraiment baxila vraiment belé
bon nakokopesa bango kaka conseil mpo tosouetaka te tobota mwana aza na malformation mais ntango toboti rika wana ekomeli biso il faut tosala effort mwana azala autonome azala indépendante mpo soki mwana aza indépendante aza autonome te epesaka baparent mpasi ya la longue yoni parent kaka moto akosouffrir mpasi wana esongela alors soki ofandisi mwana aza na malformation na ndako eza mpasi ya yo moko alors ntango omoni solution obie balakisi esika ya koya mpo ya na mwana alobiko fo koya kolandela traitement mwana mpo lelo lobi ntango mosusu ekozala mwa mpasi mpo ndenge obandi me sukasuka mwana soki akomi autonome na vie ekosunga plus baparent mpo mwana akomi indépendant ye moko alors nga na kopesa bamama oyo bafandi na ndako na bana baza na malformation soki batali émission oyo baya na bana na fondation Viviane en tout cas bakobénéficier na baservice oyo biso mpe bana biso bazobénéficier service eza gratuit tozofuta eloko moko te bana biso bazobénéficier na baprise en charge nyonso soki boza na bana oyo baza na malformation boya na bango bobwaka bango te boya na bango toza na posa na bango na fondation Viviane. Même ndi Ange Kwela maman Viviane merci wabuni mulele mwana yeu ni lutatu lwabuni kukana tokulwana nende kwa kaka byani bitenere to bakulu tuambele ndimpukulo nende kuchinsansi alipata kulu nende kuneku makuta makine avuma pitubuni atubuka tutokombane to c'est grâce à l'émission wa au écran je ne sais pas encore la chaîne on a comme maman Viviane vous wakula bwa makine ya bana mais ce qui m'avait dit que wakwamba ni traitement wa bana ou du gratuit. Je ne connais pas la ville de Kinshasa mais je me suis donné la peine de chercher là où s'est trouvée la fondation. Bolungu ni souci wa mwana nya di rétablir. J'ai pris le contact d'un journaliste, je l'ai appelé. Lui aussi me dira je ne connais pas l'adresse. Je l'ai vraiment dérangé beaucoup au téléphone. Je l'ai demandé, passe-moi le numéro de la fondation, moi je vais appeler. On m'a passé les numéros, je reste à Bibois, dans la commune d'Ensélé. Je ne connaissais même pas Mboudi, c'est où, je pouvais prendre quelle direction, mais à cause des soucis que j'avais pour mon enfant, je me suis décidée. J'ai pris contact, j'ai appelé maman Viviane, on m'a donné les itinéraires pour prendre les transports. Je me suis dérangée, je suis arrivée. Mais ce qui m'a fort réjoui quand je suis arrivée, on ne m'a pas demandé l'argent. Rien, on m'a dit le traitement de l'enfant c'est gratuit. À la maison là, je voyais peut-être c'était des publicités on fait pour appeler les gens. Même à la famille, on m'a dit à Kinshasa, il n'y a pas quelque chose de gratuit. Je me suis dit, je vais d'abord aller. Quand je suis arrivée, vraiment, je vous dis que c'est gratuit. Les souliers, tels que vous voyez, on a donné ça gratuitement. Les séances de kiné, c'est gratuit. Je suis même internée ici. Vraiment, j'ai béni mon Dieu. Parce que la plupart disent des histoires pareilles. Malheureusement, je ne connais pas l'adresse que maman nous donne l'adresse de la fondation. Peut-être les gens peuvent aussi nous voir ou voir cette émission et puis venir. C'est mieux qu'on donne aussi l'adresse. La fondation se trouve dans quelle commune, l'avenir et tout ça. En tout cas, merci. Oh, bah bien, infirmité motrice cérébrale. Ah, on est sur eux. Ailleurs, on a première fois dans le faut aller tous aller dans nos consultations, ma capacité naïe et par la suite te reproposer, te retirer traitement, le directif de traitement pour naïe. Donc c'est un peu ça. tomonaki émission moko ya ONG moko ya madame Viviane bazosunga bana ba IMC tokele nani to vérifier toyeba soki ezolekela ndenge so tango ye omoni akei ndenge na ye na moni akei nde bazoyamba ekuka lobi traitement na bango eza gratuit so na ba jeune fille baloko ayo o baboti bana lokola yo mingi bazobwaka mingi bazokende okunda oloba nini bon pour nanga baboka bango te baza bana bango babongaka soki suivi eza malamu ozolandela ye bien premièrement mona IMC faut pesa affection zoe loko ozwaka bana nyonso parce que ba quartier ba jeune fille bazoboma bango bazoloba ke bano baza bandoki ba bandoki te soki osapplique ozo na ba prière
so oza na mwa mbongo na yo otekaka bango bavivaka na kisi secret IMC eza kisi donc so ozobundabunda na baprière na kisi na kine akobonga mais en totalité te parce que bango baza traitement na bango eza bamelaka kisi eza ya vie eza ya vie. Ce qu'on a le bien, les Congolais basunganaka. Mais les Malais Congolais ba escroquer ba Congolais à niveau au sakanati. Pour yo moko mon même na conteneur na yo na port à l'état mais ba fongoli ba yibi. Au lieu ba contrôler mais ba yibi. Mais loko fundi bango italien. Oyo kwa kalingala te. Oyo sengeli ba être répété Chiluba Kikongo. Azo somba biloko na bolingo tout azo sombela bana. Mais Congolais a yibi télévision. En même temps, ça travaille à l'État congolais. Parce que nino yikoloba na ba Congolais oyo baza kolanda yo. Ngai na lingi ba benga ngai te. Na lingi ba benga yo moko Viviane. Pe baza na motivation ya kobenga ko ba moni no. Bilanga yango yo pondu eye. Ba moni bangulu, ba moni matembele, ba moni bana. Pona suka bana ba mo ba koloba. Nini okoloba poza na posa bano ba kina ba université. Bano ba muso somba ki déjà et baby condition na moi ata bangulu kuna komi kaka mutu akoloba kano na zana ma place telle baya kozwa place ba bokola bangulu na bangwana nini okoyebisa ba congolais comme ba difficulté oyezo yela o autorité mo okoya bino bochi akura ba chekura a partir loko futa suma ite poko futa te on a lingi oyebisa ba congolais wa bon Fofana eloko yo ngana ko koloba na yebike peuple congolais aza méchanté donc toza bandeko baza na bango bien parce que de temps en temps awanga na musika na monaka na yokaka bazo bananga mama baya kotala biso ba mama mo bayaki ba papa mo bayaki donc to monaka donc eloko oyo vraiment Fofana ngana osenga et puis ezotungisanga mikolo yo ezali nasala bâtiment parce que awa tozolinga kine e mata kota likolo na seba na bakita kuna pona sécurité moni bana bato leta donc il faut nasala bâtiment moko kuna na sekuna ezala place ya déjà na sina sala et place ya ba bébé et sika ba fille ezali il faut côté kuna nasala réfectoire na sali bibliothèque et puis na sali dortoir ya ba garçon mais en tout cas eza moi passi vraiment makasi na minute oyo ezo senga aide nazo senga na to ba moni oyo yo sali pendant temps ozo mériter ko senga sko lisungi nazo senga aide ya bato oyo nyonso tu nzamba ko toucher na motema oyo nyonso tu akomona ke esimbi ye ba ya ba sunga ngai pona na kokisa parce que bana baza na besoin donc nazo senga na congolais nyonso oyo ya mutema malamu ngai natangi nanga mutu te nayebaka nanga peza bato bango ebele te nayebi nanga bango te mais nayebi ke bazali ya bien c'est enseignement oui ça venir à république donc ba papa ministre bazali ba député na biso bazali papa Eliezer pe ozali donc
mutu nyonso kaka ya bonne volonté biso toboyaka eloko te ata oye kaka na sachet sucre moko tokobondela tokosenga nzambe apambola yo lisusu na ole nasomba sucre sachet sucre voilà eza pena ndenge wana donc nde balobaka tout fait nombre donc bakoya oyebi biso te ke o mama sucre ezangi mwa sucre déjà ekotaki mwa loso ekotaki alors mbongo wana tobetisi yango lisusu mwa brique tobakisi tout ça pour ba projet na ba biloko osala eza na mwa mingi awa pona bana et puis eloko mususu lisusu ezali ke tozomona bana biso Fofana ba okola alors selon la loi ya mboka na biso et je crois que c'est juste parce que na moni que loi ngo eza pe même loi oyo tozala ngo na Italie que à 18 ans la loi congolaise a permettre moi na avanda na orphelinat lisusu te parce que komi majeur or nazo senga ba mama nazo senga ba papa boyoka mawa en tant que ba mama ba papa boyebi très bien que na bandako na biso sika to vandi to benga na bana na biso na 18 ans te mais bango au-delà ya kozala rejeté au-delà ya ba discrimination nyonso tout mi beko etieli bango lisusu 18 ans qu'il faut babima mais moi na 18 ans akende wapi Fofana ata zui examen d'état akokende wapi na ba 40 50 ba ofana chez ozomona alors esika wana nde nazo senga penza que vraiment nzamba toucher mitema na ba congolais bayokela bana oyo mawa ngai tango nazomona ba réalité oyo naza tout le temps obligé ya koluka ba solution na ba situation wana donc tozaka na mabele moko na mbenseke il a fallu sikoyo kotonga yango donc kotonga moi ba next moko boy au cas où tango bana biso ba obligé bango bobima bakoke balabala te neni to muzui mwana bébé akoli après azui pe examen d'état azonga koma kuluna ezalaka te wana musato osala ezanga tina donc ne fils que bazaka na sika oyo bango bakokendaka au cas où il faut babima na ndenge pena pe ya normal l'état congolais a mérité ko accompagner œuvre aux sala donc ba vandi kuna biso pe to continuer toujours ko pesa bango maboko po balanda université donc basala ba étude na bango sous universitaire o nyoso kaka balingi on so ba sala bango ba mécanique et ba musu ba sala na bango po basa ba menuisier tout ça donc biso to continuer ko aider bango mais nazo senga vraiment lisalisi na ba kondia mboka na o senga pe papa fachi moko nga nazo senga za papa ya biso nyonso papa bano mais papa pe nanga parce que ya za mokonzi donc soki ayoki ngai en tout cas na ko sepela mingi asunga soki na timona beli soki pena timona beli pena grave et soki pona moni pharmacie malonga awa pete même na avenue na moni pharmacie malonga te faut mona ba otina moto tina na pompage to somba bakisi na pompage soki mwana beli ndeka olobi wana tangu bazo ya ndenge na ko yamba bango nabi mwana aza na fièvre effectivement ye moko pantimi donc aza bien te alors soko somba nanu bakisi nanu na implémenter ya biso moko mais tokendaka na hôpital vous méritez pharmacien tokendaka na hôpital to sasi ba examen ba komi ordonnance et puis to somi bakisi soki to moni ke ameli na ya komine bien ça va soki pe simbite tokei na hôpital surtout bano ya mikie biso to bakalembelembe koma nango ya biso donc tokendaka kuna tozofuta lokola bato nyonso bakitsaka ta mwa prite bon normalement bana baza na droit bana baza na droit bakokitisa biso bakomaka lettre indigent mais Fofana barespectaka yango te na mama na yo en tout cas à plusieurs reprises ngala sala mobulu na kalembelembe pona babiloko wana na yebaka na ngai te ngala zui pe mukanda bien tokei heureusement nga mona zalaka to binde mwana wana to perdaka ye to oyo kabino moko nde to perdaka ye alors to komi wana banda 8h à 16h ba oyamba te poto kotsaki mukanda ya indigent ba oyamba te sikonga na banda ko comprendre te après ba yeko loba lokola boye na mukanda wana bona mbongo te bango ba na futaka bango ba biloka boye na salaka pe bango baza fourni par Croix Rouge voilà na salaka pe biyoma na reconnaître ngo ale mbala moko bazui mona na ngale bakomi ko kima ne mbango parce que na salaka biyoma donc c'est plus ça ngai te donc to sibisaka pe ba biloko wana mingi ngai personnellement papa Fofana na kendaka na ngai ko senga mikanda wana te pona zuilanga na ngo eloko te donc ce qui kaka problème yango balobaka ke soko za na bana neti boy moi libenga muke ezanga kate parce que oyo koyela yo na butu ekoyela yo na oyebite donc tozalaka tozui tokei
lokola mutu nyonso nakoloba nanga kutu te ke orphelinat bosoigner kaka uviki basoigner mwana ndenge bamama nyonso basalaka ndenge congolais nyonso asalaka donc tosalaka ndenge wana eza na bacongolais baza na bamillion basoutenaka bamusicien basombaka bachampagne okomona mpe asepeli babikeno na otinde penge bofanana na États-Unis to mariage te na sepeli ezala na pullman siko ngai nalingi siko osadresse na bato ya ndenge wana balingaka komona serie mais serie yango eza awa eza na moto mosusu akozala na bamillion mabanzaka kolona bilanga te botala pondu oyo yango tolobaka keno mboka na biso Kongo Nzambe apesa nyonso nalingi obimisa pena maloba na yo na bato bazolanda yo otalisa bango bana oyo mpo na tuna bango nani akoki koloba na bana oyo na Viviane alobaka bien alobaka pena bien okobenga ya pusana Viviane ndoi ya alobaka bien qu'est-ce que tu peux parler Nainga loba bato balanda biso bayeba koya kosunga biso tozali bana na bango nyonso pe oyo nyonso ayebike Nzambe atushaki na motema ayebaki aya kosunga biso po ebele toza bango bazosala bafievre mama aza difficulté kosala mosusu te baya kosunga biso tolela pena liboso na bango baya koede biso toza bana na bango eloko nini olingaka kolia mingi neti oyo bino nyonso boliaka mingi na biloko ya kolia nga lelo nalingaka kolia mingi eza madesu nani na loso merci mama ni oyo ngai natuni yo te oyo ekani oyeli osiko na mutu mukumba oyo oza nango yango mona biso bakobenga ngai na televizio Fofana mama Viviane pena Nzambe penda asimba ye Nzambe amona ye yango tozomona ata oloni pondu boye me pondu eboti nango sa kopesa kotia bange chimique omona mpe obuki bamosusu bazosala bilanga mezozika nango na moi sadi eza Nzambe aza mopanzi na yo nini okoki koloba sikoyo na bakongolais mpo tokomi na suka mpo lelo na bayike no obimisa pasi na yo inquiétude na yo to susi na yo mwa mbongo oyo oza nango wana tobatela yango totouche sikoyo bakongolais baya koajoute pondu eye baya na mafuta baya na mungwa baya na nzungu baya na fufu baya na masango maloba eza epana eza bongo eza bongo olobi bien baya nango komisanga mombongo oyo nga na Nzambe akopesa nga nasala dortoir bana mibali nasala dortoir bana mibali na réfectoire po bana bakita susi na ngeza yango wana oyo nyonso tu ndenge olobi amemi mafuta mbila tokosomba sute amemi loso na seki nde bana balingi loso na madesu nga nayebaka na nga mpenza bien te baguna bango c'est-à-dire pas préféré na bango eza loso na madesu bakoprendre que moto alingaka madesu place ekuri eza te place erechu eza te c'est-à-dire makala so yo moto ozolanda ngai oyeme mata bana na bakoni oyeme mata na 10 saki ya makala esala bien sikoyo maloba epana kutu nde toza boyeko en tout cas nazoloba bosolo bandeko na ngai bapapa bamama koni esilaki depuis lobi tozotambola kotambola po toluka koni Fofana tozozwa te parce que biso banzungu eza tellement minene ke balambaka na makala donc eza tellement minene ke pasi donc lelo na makala mais koni tosomba yango bakoni ya oya mabaya wana oya bamabaya wana minene ezaka mwa makasi kwa po eumela donc numéro mpona kozwa biso ezali oyo kaka bokomona Fofana kobimisa na se na écran yango wana numéro yango wana oyo bokoki kojoindre biso donc tokosepela mingi en tout cas peuple congolais vraiment bakonzi ya mboka na bato kaka bana na Nzambe nga surtout nazo insister mutu nyonso kaka oyo asentir ke non musala ezali noble oyo ezosalama aza touché aya ko aider biso vraiment na sengi yango na motema mobimba parce que santé ekomi moi muke moko bolembo ezosalama ndenge nakimaka bambangu nazo sentir ke moi bolembo ezali eza pona bana et puis bana pe bazo continuer koya moni eza œuvre moko ezosila te donc ezo continuité quoi sur continuité ciao a tutti. Alla fine volevo dire anche qualcosa
dai miei sorelle, fratelli che sono in Italia o altri che sono anche in Francia, in Belgio, che parlano, che capiscono l'italiano. Io sto qui, fra poco torno, però da un po' che sono stata qui c'è tante cose da fare. Il Congo è casa nostra, ve lo giuro. Questi bambini sono nostri e hanno bisogno tanto, tanto. Io sto lottando, però, e come ho detto in Lingala, che sto cercando aiuto, dico anche a voi, qualunque persona che ha bisogno, che sente veramente la chiamata per aiutare, per darmi la mano a aiutare questi bambini, sarà benvenuto veramente, con tutto il cuore, che sia a Parigi, che sia in Francia, in Belgio, Bruxelles, non è tanto lontano. Vi chiedo soltanto di pensare a questi ragazzi. Fra poco torno, numero di telefono che vedrete sotto, quello che potete chiamare per qualunque persona vuole aiutare. Io sono con voi e vi voglio tanto bene. Tanti baci, grazie. Bobenga ngai te poko zapet na masaki na wa loso moyena komisa ngwa izate. Fondation Viviane yango wana. Numéro yango wana. Sentiment ezaki na basana kati ya lukunga. Bangonde bapesa honorable Eliezer voix. Bato bayaka awa ndebe électeur mona mboki Eliezer. Et vous sala isingo ceux qui boye ko visiter Fondation Viviane et ça la bien. Merci.